Et ça la kanga plaisir makasi ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku na bino pona kolanda Mag FM bote na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda biso. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino que chaque le 17 janvier ezalaka journée fériée payée et pas wapi ba congolais tout rezonaka. Premier ministre Patrice Emery Lumumba oyo azalaka assassiné et pas ya bamindele kaka pona ko défendre mboka na ye. Kasi mokolo ya lelo ezalaki nde 62e anniversaire na ye depuis atika mboka bakoko. Elekaki ndenge nini Rite Dinazei apesi biso ba détail. Mobange na événement ezalaki awa pona ko commémorer assassinat ya premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba. Ba parti politique ya lolenge na lolenge bakitaki awa bino moko botala mabina epai ba défilé tout autour ya cercueil o ezali na relique na kati ya mausolée ya Patrice Emery Lumumba. Bongo na maloba ya ba congolais modèle ya leadership azali bongo ye oyo mwana ya solo ya Sankuru o atalaki bonheur ya mboka na ekaka te kasi ya République démocratique du Congo mobimba pona ko réclamer indépendance. Azali lelo héros national bakanisi ya ba congolais ebungaka te na kombo na ebolanda. Eza esengo munene pona bato mususu mengana yaki kaka pona kolela. Komona papa oyo esika azali nazolela parce que kobanda abotamaki epa na biso mobali mususu atikalaka kobotama te. Mobali moko abotama na Sankuru c'était Lumumba Patrice Omonte. Nazopesa Zambe merci. Na oyo bikolo nyonso baza honorer Lumumba mais Sankuru ba honoraka Lumumba te. C'est regrettable ma fille. Bikolo nyonso ya Congo ya Afrique baza honorer Lumumba Patrice sauf Sankuru. Pona nini? Parce que Lumumba Kufisu qui est vrai Lumumbiste, il faut alanda initiative ya Lumumba Patrice. Lumumba azalaki kosangisa bato. Lumumba alingaki développement alingaki bumoko. Mais ba oyo totikali na bango soi-disant mibali ya Sankuru, bomoko eza na Sankuru te, développement eza na Sankuru te. Yango biso timu kolo ya lelo, basi nyonso ya Sankuru toza kolela Lumumba Patrice. Biso ba mama tolingi tozwa relève. Beton azala beton et pas ba koko oyo barrière grand koko na ye ya Sankuru tokumisa ye libanga likunzi ati ya mayele pa mibalite ye moko akendeki Sankuru ndenge nazo yebisa yo les 6 territoires elingeza la agglutine erosion nzele ezate po ezate classe ya malonge ezate hôpital ezate où est le Lumumbiste. Esengeli kokanga ete Patrice Emery Lumumba azali héros national lelo kasiye azali parmi ba père ya indépendance o batiaki molunge na ba colonisateur batika mabele ya ba congolais et pas ya ba congolais bango moko abandaki na jeune âge na ye ko réclamer indépendance asukaki wana te azaki ko banga te ye atiaki molunge na mutu nyonso o amenzaki ko mema mbutu na gestion ya mboka. Esengeli kokanga ete 62 ans ekoki uta père ya indépendance ya République démocratique du Congo azalaki assassiné le 17 janvier 1961. Ye azalaki moko ya bae oyo babenganaki ba colonisateur po ete pouvoir esimbama na bana ya mboka. Totikala kaka na dossier ya le 17 janvier epai wapi ba congolais bayebaki na kopesa ba propos na bango tope makanisi na bango po na journée oyo Polanda. Pour nga Lumumba a éclairé pour la République démocratique du Congo, pe na gardera souvenir ya jeune moko courageux. Na date à lelo ya ngomoni biso pe ba jeune comme ça, tozali kolanda nzela na toza ko emboîter les pas. Parce que Lumumba à l'accepte biso, boyebi que Lumumba kufa na âge ya 36 ans. Na 36 ans zaki jeune, nga za mkolone, mais yem daza père indépendance. Donc quel courage, quel degré de maturité, de compréhension, de détermination. Le 17 janvier, nous sommes venus nous incliner. Nous remercions à toute la population congolaise. Nous devons faire bloc pour soutenir notre indépendance. Nous disons, vive Lumumba, vive le pays. Les jeunes doivent s'inspirer de Lumumba, de l'idéologie, de tout ce que Lumumba nous a enseigné.
Caleb Kamwanya Oyo azali cadre ya UNCP, président ya ASBL, construire un avenir meilleur, ye akendaki konsenrole elongo na base na ye oyo ba accompagnaki ye, etant que mwana ya kalamu ya solo solo elekaki ndenge nini. Elvis Meti apesi biso ba détail. ezalaki nde benda bika pe deja esengi toyebaki ebandi nini wana bascriton, c'est-à-dire mabongisi ya baélection ya 2023 eza deja na nzela ndenge kaka ezalaka mwana ya kalamu ya solosolo pona koporte pe komema mokumba ya bana nyonso ya kalamu base respectaka na se ya mvula moko ya moke symbole ya lipamboli pe ya bénédiction ndenge kaka toza mokolo 17 janvier oyo célébraka date ya mort ya héros national Patrice Emery Lumumba nde date oyo Caleb Kamwanya aponi pona kokende na base na ye kozwa carte de lecteur na ye na centre d'enrôlement le plus proche na quartier Yolocide, plus précisément na kati école collège Saint-Gabriel. Lokola eza motuya kozwa carte de lecteur ezali moko ya mandoki oyo eza ko permettre ba congolais pona ko affronter ba élection pe na ba bazo ko milengele pona ko postuler ba affronter candidature na fin ya décembre prochain ndenge kaka ezalaka alandaki na bokebi nyonso, c'est-à-dire mukadu procédure na kati ya centre d'inscription na kati ya collège Saint-Gabriel. Jeune leader ya commune ya Kalamu a se faire enrôler pe na suka na yango asengi bana nyonso ya Kalamu en général ba emboîter pe, c'est-à-dire ba landa lokolo. Moto nyonso aza congolais alingi Congo alingi changement mboka na ye, il faut s'approprier la carte de lecteur parce que ils ont devoir na biso tant que ba congolais et puis en particulier tant que moi na commune na Kalamu ils ont devoir na biso nyonso yango lelo na sengi na bandeko nanga o baza autour na ngai baki nos carte de lecteur ngamo na prêcher par exemple na zumunta liboso bango balanda na sima pote bazo ba carte de lecteur. Na posa ya kozwa ebonga na kati ya Assemblée provinciale ya Kinshasa, Caleb Kamwanya abengaki na soutien ya population nyonso pona ko atteindre objectif wana oyo ko permettre pona ko honorer digne fils ya commune ya Kalamu ndenge kaka babengaka ye bakisela ye Kaliwan. Autant que esengi ko soutenir jeune leader ya Kalamu esengeli pe kopesa poids, c'est-à-dire matindika pona kopelisa bana nyonso o bazali na posa ya kotombola bendele ya Kalamu. Tosimba que ezali nde le 23 janvier prochain et que se clôturer enrôlement na étendue à territoire national na partie ya première aire opérationnelle au Kinshasa ezali ko constituer. Barre de bus et koma nango banda coupé na insécurité ya makasi epai wapi ba congolais ba komi kubanga kotelema kozwa transport surtout na butu Henriette Futila apesi biso ba détail. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali barre de bus en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke barre wana ekoma nango bandaku ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa lokola pe l'État congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambu ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango lieu de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona ba pepele vraiment balula ka poto mais pour ni vraiment biso pe ko sala pe mboko na biso comme loko la poto bare wana basali yango poke non mutu vraiment donc akope manae place wana pour la transport mais to mona vraiment ekomi bosoto ba chege ba komola la wana ba mama mususu ba komoya na bana wana na ba fazer mususu ba komola la wana mais suivi ce que ezala nango makamu nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka ville mususu te gouvernement congolais abandaka bien
maso a toujours bongo. Zénenge à Congo. Congo, ko ça le comme quoi bien. On m'a dit que oui, bazo ça le quoi bien. Mais suivi à la carte. Je me rappelle bien suivi pendant à la carte. Comme on est quand on a 8e heure soko OK, na ba 20h, au route ba kuna balali. Moi hôtel moi les sous-souté. Moi hôtel matin na petit peu va les sous-souté comme ba kuluna. Ba on va ça suivi na l'autre côté. Ba on ka ba sali musala ba on ba keke c'est Zénenge à Congo. Barré de bis où ils allaient qui va transco foi bandoter ma babis sinon so foi bandoter ma ba koma côté les la ba place wana te bazotel ma place au barré de bis exact mais place oyo ya barré de bis et yoko koma ba ndaku ya ba kuluna ya ba shege ozomona batu moko bazola la position moko exact moyen moto ya za normal ayiko c'est la bis na ye atele mawana exact ba komi côté le mamopanzi mais loko nazo senga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya ko réhabiliter ba place wana malamu pour que bisonyo soto banda côté le mawana poto zela kabis na ndenge ya kimia. Awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka ko profiter na ngoloko la bijou na bango. Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona bamboka misusu makambo ya boy ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te. Fabrice Etache Belanga yepe akendaki kosenrôler azalaki accompagné elongo na base na ye kaka pona kotosa mibeko ya mboka ndenge esengeli bolanda element oyo. Alors que Zaliko se dirigeait dans le centre d'enrôlement pour se faire enrôler, Fabrice Estache Belanga, cadre militant peu combattant, il y a rassemblement de démocrates tshisekidistes, c'est-à-dire RDT Nabokuse, assistant qui n'a vraie scène de jubilation, où il y a Pesamela qui et pas il y a jeune militant et pas wapi ba exiba qui to ba la kisaki et sengo na bango na ba pas de danse, pena ko tombo la bendele ya RDT. Alors que bazalaki comporté bango nyonso bapolo pe batombolaki ba banderole ya couleur ya RDT muni na bakaliko message na bango na nzela ya expression ezalaki claire kopesa na soutien total na mwana mobali oyo bango moko babengaka bendele ya mombele po na ko permettre na ye a enrôler pe kotindika ye akoma tina kozwa bonga na ba élection législative provinciale ndenge kaka epesameli. Après kolanda procédure nyonso na matière na kati ya centre d'enrôlement ya école Saint-Amand carte na ye nde Fabrice Belanga Estache azali ko considérer yango lokola fongola po na ko exercer devoir civique o ezali ya ko voter pe ba voter ye bokende kozwa ba carte électeur bosala lokola biso to s'enrôler lokola ba citoyen na mombele to préparer ba élection ndenge chef de l'état alobaki ba jeune il fallait to s'approprier processus électoral pour to ba ko diriger Congo lobby ezali koya Oyo ya parti Sylvain Mutombo azali ko compter kaka na soutien inconditionnel pe incontournable ya base na ye pour na ba élection législative prochain na décembre 2023. Yepe atikalaki simate Clément Kongolo yepe akendaki ko s'enrôler pe a sensibilisaki batu nyonso bayeba ko s'enrôler pour faciliter bango na maponami oyo ezali ko ya 2023 bolanda commentaire ya Chris Mukuna. Lelo ezalaki bedabika na komina Lingwala bipai nini mwana mboka Clément Kongolo initiative Lingwala akendaki bongo kwa accomplir devoir civique na ye ya kozwa carte d'électeur na ye lokola batu nyonso na yango azalaki accompagné na base na ye mobimba bana Lingwala solo balobaki to mema ya biso likolo to kende na ye po esengeli to changer makambo. Tango akomaki na centre a s'enrôlaki elekaki kitoko tango abimaki alobaki boye na ye ko sala devoir nanga oza citoyen ya ko s'enrôler pesa même temps civique pe toza ko ebisa bandeko nyonso tubaya ko s'enrôler pona lobby to pona ba propre dirigeant na biso o ba ko sala en sorte que lobby to voter bato ya malamu baza moralité yango tozali ko inviter bato nyonso tu ba s'enrôler ba sala lokola ngai Clément Kongolo na Lingwala ba s'enrôler massivement.
Pona Clément Kongolo yaye suki deja awa kasina yango asengi kaka na ba oyo bazali na ba doute na mitema ba pusana ba s'enrôler po lobby mutu na mutu a voter oyengi. Mag FM et saleli bino réflexion na o etali ke transport et komaka pasi makasi surtout ceux qui voulaient ebeti et pas wapi ba wewa pe ba exagéraka na ba prix ya ba transport na bango bolanda commentaire ya Henriette Futila. Na bakwe mingi awa na kini soki kaka mvula ebeti transport en commun ekomaka pasi na ndenge ya mukete toyebaka te ezalaka nini ba chauffeur na ba receveur bakomaka na balangage moko ya mabe envers ba client soki otuni ye oke wapi akopesa réponse te aleki mbango ndire akomema batu te kasi après quelques minutes okomona ye aleki na batu na kati donc akozwa batu esika motema na ye elingi nzokande ezali malamu te tango ozali kosala musala sala yango na bosembo nzambe pe akopambola yo motema mabe efutaka te mutu oyo azoleka wana oyebi te lobi akoki kosomba mutuka okomi pe travailleur na ye na bapeyi mususu mbula ebeta te transport ezalaka kaka ndenge moko me awa si sekomaka nef boye kitoko te. Mai ekoma problème na ville province ya Kinshasa pour ceux qui otamboli na ba commune mingi oko remarquer que mai ezalaka lisusu te bolanda réflexion ya Mag FM. Mai ezali eloko ya motuya na bomoi ya mutu kasi na ville province ya Kinshasa mai ekoma vraiment problème na ndenge ya kusakana te soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque que na ba commune mingi bazali na difficulté ya mai ebele bayebi na bango mai ya régie des eaux te basalelaka mingi mai ya forage ya ba source oyo ezali kopesa pasi mingi kutu bakoma kozela kaka mvula ebeta po batoka mai esunga bango yango tomituni entreprise munene ya régie des eaux oyo ezali na ville province ya Kinshasa musala nango ezali nini po population bazali konyokwa malokola bango bazali te nzokande bazali sonse ya kocha congolais nyonso na kimia na domaine ya mai po biso nyonso toyebi sans mai mutu akoki kobika te po mai esungaka biso na ba domaine nyonso alors que bakonzi ya régie des eaux bazali komona lolenge nini population bazali konyokwama na ngambo na bango bazali kosala eloko te oyo ezali nanu premièrement perdu pona bango po soki ville province ya Kinshasa nyonso bazali na eau potable boyebi mbongo combien ekokota na kesi ya l'État na yango wana tozo ko interpeller bakonzi ya régie des eaux bosala nanu musala oyo esengeli bosala population a se retrouver mai ekota na kwe nyonso ya ville province ya Kinshasa po population bayebande na ko se retrouver ata bino moko tozali na ba rivière na fleuve na kati ya capitale ndenge nini population bazali konyokwa mapo na mai oyo ezali dossier ya suivre population bazali kotalela pe bazali ko jimele boye kitoko te batu bako vivre ndenge nini boyebele lolenge moko na lotiliki c'est-à-dire courant et koma courant ya Marie Denis congolais topé bakinois ba bénéficiaka na courant te bazali konyo kwa mabolanda réflexion ya Mag FM. tozali na engomba mokonzi Kinshasa oyo bana Kinshasa bamesana kobenga kin label kasi kin yango ezalaka label soki mwinda ekopela oyo tobengi courant to pe électricité kasi mikolo yo constate osali ezali ete dans presque 24 communes ya Kinshasa SNEL a servir babone na e malamu te talandeti awa tozana masina bipai nini bango balobi courant ekoma pasi soki bakonzi bata ya biso bakozwa bitata solution na courant po biso to courant to mona yango te toyoka yango kaka eyaka yango pete
mais bata sinel bazoyana bafarti kopesa tomona courant te. Tokitaki pe na kan luka bisika nini bana mboka o bazwami na ngaliema batalisaki biso pe pasi na bango na o etali bongo pasi na bango na o etali lotiliki makambo nyonso pasi courant pe eza te 20h mutu azolala est ce que mutu akolala ba 19h 20h. Mag FM ekitaki bongo na département de distribution de Kinshasa na direction régionale Kinshasa Sud o ezwami na limité 12e rue bisika nini tokende kokutana na ba responsable la secteur ba ebisa biso exactement qu'est-ce qui ne va pas pour courant éco ma femme de nuit pour na mibali pe homme de nuit pour na basi, c'est-à-dire ekendara 5h topé 6h yango ezonga kaka minuit topé 1h ndeboye topé simbela na bakonzi baye bana kotala secteur o électricité pour mboka morote ezala émergent na kati ya molili. Ozali na problème ya santé kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur okozala dessus te po bako traiter yo lolenge esengeli. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hospitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traiter yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Ozana besoin ya kuenregistrer album topé maxi single topé single na yo solution eye grâce ya studio Liloba na prix muke enregistrer album na ba norme o elongo bani bolanda sport oyo. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba.
awa soki okoti okoyemba lokola angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde oenregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle pe technique oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na montage tozalaki na Peta Francine mutu a monter belema lelo kitoko kasi na sima caméra tozalaki na le plus doux Florent Okita yende mutu a benzi biso bilili kitoko makasi kasi yamboto kabwana tika topesa bambote na Beni Makengele mwasi mbiji mwasi ya pembe alinga Mag FM tika ete nzambe apambola yo abatela yo Beni Makengele mbote na yo bipai ozali topesa pe lisusu bambote na la choco frappante Magloire Dikasa yepe alingaka Mag FM na ndenge ya kosakana tengai pe na lela bino makasi tokomi na suka kasi jamais tokabwana sans que toloba maloba oyo maître Billy Malouwa Cléophas aloba. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki, wana ezali maloba ya papa oyo tolingaka makasi mingi maître Billy Malouwa Cléophas. Ngana bino, tokutani mikolo ezali koya. Te